Mbote na bino so balandi à la voix du peuple partout dans le monde. Nous sommes à Vincent Toulouse, étoile de la presse. Nous sommes à bien dit ça yo bolingara parose ça bolingara batunios o baleka na la voix du peuple en tout cas. Bispe to lingara bino mingi en tout cas za ensongo mingi ya koza bon liboso na bino pona émission na bino ko mesana kolanda femme sage na kati ya système no la voix du peuple. Malgré bat bolela ki la ki trop bien nga moi mingi surtout ba maman na ba papa. Mais dit en tout cas émission les a vraiment bien éducative, ils ont aidé ma maman ainsi que ma papa pour encore Kati. Na Kati te au moins la voix du peuple tous un programme est belé et puis air moko pe photo tigaratan ba programme aux Sika ba découvrir yango et puis surtout continuer voilà pourquoi tous les sous na solo qui toko lelo lelo na obinga vraiment si j'ai mes questions nous ont posé na ba maman question vraiment nous poser à maman parce que inspiré kingai par rapport à l'isolo moko ba ko betela ngai ça kinga vraiment passé yango lolo na boki na ko tuna question na ba maman et ça on a bien beau répondre na ba commentaire na bino na ba WhatsApp Facebook donc partout na imo ba réponse na nous ça la bien question moi ezali tongi toyeba pour na bana basi lelo soki otombe amoureuse na mwana mbali moko aza disons trop baza mo bulunde to lobaka oko gérer ndenge nini oko boya ye to oko vanda pour au changer donc eza question on a posé na ba maman nyon surtout eza ba onon babalité na ba o babali lelo ki obali pour découvrir que mbali na bala aza mo bulu azo memela yo ba trouble maman au salani au tika mobile wana to au vanda kaka pour changer voilà pourquoi ne ka to messana obenga bino batu na plateau comme d'habitude to bandi na suka kuna Claudia bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour. Bonne santé. Santé zango bien quand on ndeni. Kitoko makasi. C'est que ça va bien. Vraiment. On peut ça de Panama, bonjour. Ouais, bonjour Bénédicte, au senti, moi si à taille, au senti, yeso gazolo bo kamibali matama eko. Donc on est là, tout ça bien Bénédicte, donc par la grâce de Dieu, voilà. Ça va, ndambazo baté là. Merci beaucoup. On peut ça micro nangambu nangai étoile Malili hein. Malili ya makasi pena Bénédicte. Boni. Taka toi na phrase. La saison phrase, Malili ma phrase. Ta biloko na. Bonne santé. Bonjour la grande, on peut ça comment pour la bateau beauté. Bonjour, Ngai Tabita Tchangou, fille de Valère, femme de Valère. Voilà, bonne santé. Santé bien à la Congolaise toujours Bénédicte. Merci beaucoup. Aussi ma micro na banana yo. Ah bon? Tellement Aza ya mort bien en tout cas exemplaire bon moi lui tenir là quoi. Donc voilà, nalinga vraiment ya za na plateau. Avec un peu ko bakisa un plus na auto za ngolelo et voilà pourquoi oyoki question na ngai hein. Oui, lelo certes habita au tomber amoureuse il y a un gars aza mobulu oko vanda to oko tika ye soit ozala na pona o gérer soit o changer ndenge balobaka. Normalement Bénédicte bolingo et l'accent mal droit au monde na bilongité. Bolingo zaka alikuwa ndeza na motema eza na kati mobala mobulu azalaka te premièrement nanu mobali normal bolingo ekomba nyonso peut-être leona kokuta na mobali aza mobulu na osala neni pona ebiki na fona luka ba eloni esaki mobala naza mobulu peut-être mobali mususu na satisfaire bien te na mbetu yango esaki ke libanda za mobulu peut-être nazo zo ba soin quotidienne bien te yango esaki ke mobulu peut-être ko lamba ya pamba na ebité parce que mobala za mobulu tendeni wana siko oke na point ya yo za na kati ya ndaku mais siko to beta non le solo ya yo ya bon disons qui chéri quoi nana ki chéri normalement na forcer te nana ki chéri franchement suis clair na forcer te pour ki chéri za place au mutazara aza heureux mo ba tout mo makambo na kuti on na ndaku na libanda za te oui
libanda eza na kati za surprise mais libanda za erreur mobali moso aso bolingo za na simple biso moto compliqué ngo so mobali moso a compliqué vie na nga en tout cas na otika Bénédicte Vraiment. na otika na ko kana ngate banda ko forcer non e ko kaya ndako comme chose mususu na boti na komota la bana na supporter na vana mobali na nga mais ka toi ki makango ah so za Claude Jacques Pazali c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Les Alaki, point de vue à la sœur Tabita, femme de valeur. On a Isaki, point de vue naé, mais et aussi dans la bête moi le solo mouki parce que question yo et qui parce que le solo va bête là qui n'est ça qui n'a vraiment passé. Il y a au monde qui fille moi boya na qui n'est au monde là. Tout peu exemple il y a des Panama pour tous années na plateau. Des pana vivant na fille mort boyé boy ba famille bazalaka vraiment ba chrétienne ba sambelaka to dire en tout cas vous allez moi attentif dans le solo non bêta parce que c'est important il faut pas intervenir fille mort boy bazan famille chrétienne ba sambelaka makas en tout cas la fille en question azana hypocrisie hein ala tarné comme jeune fille nyonso mais azana ba principe ne atambola nango a ko vivre la mibali balete misakute donc mon corona ça suffit pour elle. Avec un jeune garçon moko boye na kombo ya depanama auto vane na plateau ba depanama nazo betali solo na pesi exemple ya kombo ya depanama na lobite ke ba depanama boza bongo là je profite na pesa Patrick Wanga depanama des gros bisous à toi ba depanama tout na pesi binombo te mais na lobite ke bino boza bongo et ça juste exemple la pesi donc voilà. La fille à Vivarana de Panama, Bavandaka Anakin, et puis quand Nengezalaka, Songi la relation à Batou, Babenga fille wana, la sœur Tabita, Babenga fille wana, Babi Seyozo na de Panama, mon boulot à Bassi. Nande tout le monde la rayo, Ozara calme, Mobile ou Abongi na ote. Nandengo zalra yo pe faut un mobile mo boaza calme pour vendre bien sinon tu as offert souffrir yo moi ça lobi mais pour le moment naza sous na choité ce que ça là qui avant na lingaye na tika mais déjà na lingiye donc bozo senganga eloko yo c'est impossible na sala yango pour le moment donc loko là na commis déjà amoureuse na ye botika ngana découvrir o ngana o mona yango sala ke natika na continuer. Alors, moi, si on n'a pas si pour te convaincre, si réellement, bon, peut-être mon bal pas qu'on changer, soit mon que non, à changer. Avant la fille, une année et demie, fille, à quoi mon banda ko ebisai. Les lois avant la boy, les camoué bimi à moi si intel. Lobi kuna avant la boy, tant que tout dans mon bal. Mobile siko azako sandeni awasani babiloni assez so moi ce n'est qu'à découvrir atiki déjà zo la que moi c'est na comment olingaka ye malgré baje na yewana soki moi ça kangie sous na likamo boye basambi pa na tiki atiki juste pour garder la fille. Bon, moi ça vandi kaka quand les alara na église moi ça semblera kendara bazana journée na bango ba organiser ba maman ba terre ba jeune fille comment il faut vivre et comment il faut se comporter dans l'environnement voilà et puis moi c'est ayo vanessa ligne ya ba maman o ba pesa bango conseil lobby maman na ngana na tuna soki lelo olingi mobile moko boye to lingi vraiment que au moni ki aza mobulu ya basi o sanine o tikae maman ebisa ki te bati karaté loko ayo sambelaka pona ye ako changer alobi ok merci maman na osala nengo lobi bayo vanda après 2 ans moi mobile ayo si sa classe ara si classe papa na bango za la poto alobi moi nanga en tout cas osali fierté vraiment ya famille nanga nengo si classe en tout cas il faut osala musala koto na lingi vraiment il faut ya poto et puis moi na yo kende poto ara ke poto atiki moi sinaye moi ça ebi ke mbala ke poto ake ko luka et puis akozonga aya ko balanga et puis mobala ke poto moi 1 mois 2 mois et demi moi si baba ni obenga na téléphone oyo obenga na air na ya fingi
oh kuna obenga na air na ya fingi siko bango kuna bazobisa mwasi wa kini balobi tika mobali nanga siko oh kuna bakutani na ya 1 mois et demi azobisa mukolo mobali tika mobali nanga bino ba fille ya kini bozaka bwe pona nini ozolanda ye d'ailleurs ba fille ya kini ba mimanga ozolanda ye d'ailleurs kutu ndenga ya kini bwe ya poto bwe kini kuna aya na lelo te oya kotula na pamba ozamasi kitoko luka mobali na mususu. Maintenant, la fille, avec une éducation, quand ça l'échange de paroles, on a évité, c'est trop banal. Namoni, na confronté des mobiles. En tout cas, quand on a ces plats qui n'a pas, ben mobile, essayé, ni dans un boyer, na osa menacé. Na basi na yo ba obengangai, ba zofingangai, ce qui n'est ni. Mobali pas si na ndenge na ye ba sembla na bango bazala nango asali ba sembla papa non kutu fi ngo ba boy na boy ba yo kana et yo le cas après une semaine fi avant d'arabe message na WhatsApp ye fi mo ka komeli yo boy na boy tika mobali la ngai ah bisuko azo bate o eza mobali ka ezaka la fi a benga na téléphone ye atininga message na WhatsApp to eza mususu moi ça comme na confusion. RFI on a fingé na WhatsApp azuka message on a capturé atindele ngo mobile pas mobile a bengi mais na comprendre ten abi o comprendre ten nini yo utoke poto kalate ngana poto kuna na ba camarade te donc je suis sûr et certain eza ligne ya basi na yo ndi akomeli ngai donc ça assemble te pekisa bango kaka ndeke ba benga ngai na pekisi bino bo vanda te parce que d'ailleurs ngaza na kin bango baza kuna bango bato muto fo bango bataki neza mingi yo zanga été donc éduquer bango mais quand et pourtant nazo ka moi pe basi donc bolwa oza poto moi niveau ya vie faut changer quoi il faut moi nde bolwa awa monde ba valoriser makambo awa ba fi ba développer mais faut la maturité comment toi tu peux contrôler le téléphone de ton mec au bandi ko ba numéro tu au reçoit numéro maman na bango nena mona ba maman ba garçon musu so numéro maman na ko ma mère chérie azuka komika ka maman atie motema hein na bolinga maman na sko yo zo contrôler et puis au bengi au lobby n'importe quoi et maintenant la fille azo senga conseil à lobby na linga mobile au mingi mais na point auto komi nazo kokali susute parce que nazo mona quoi na futur na cause un problème grave parce que de un azo protéger ngate d'aider et ça ba fait mon sousou pour na mobali ata sambela ka ko changer hein c'est ça oh pena to bika et tantini wana ya lo batin famille kutu ba ponela déjà moi na bango moi ça ba ya lo bakate ya za kimia mais na côté a bolingo a changer face a roboma pe mutu hein a roboma pe mutu alors la sœur d'habito pesana nous Claudia micro Claudia Nino golo bapona yoki histoire wana Bénédicte voilà et ça li passi et ça ba histoire au mingi biso presque ba fito to vivara yango wana okolinga mobali na yo za bolingo na ye mais mobali azani na bolingo na yo te azana bino 4 5 nyoso to na ka bambanda na yo a tenir compte te que malade ezalaka a tenir compte que tant abimana fi wana fi na za ba malédiction na ye fi wana za makambu na ye o ekoki ko bebisa avenir ya ngai na ye ponga pe to kosangana na nzoto comprendre Bénédicte siko ngai pona fi wana na kokate mon motema nzambe motema pe moi mbali wana vi na mobimba e bando ozane ka bon ye omoni akoma ko papa mo aza papa déjà collier ala so na 70 mana lika ana mwasi na ndako mana likangu libanda do ye vi na e election kana kindumba pe aza garçon moko enviaka yani ko yoka te mwasa uti china ya poza ba garçon musu asimbela mwasi kisi ka palinga mwasi azana kisa domination basi yani ko yoka lisolo te ba betele kuno moni e fimo danger obima kuna no ye fiana danger fa bima aye baka mutakala fiana a pratique alors ce que mobile ya bongo to vivre kaka ya hein te ngana vandina ba te zana ondenga mbali nga atake kuna a osala banga ya makona non na ozo décision faut na se décider donc na kata donc tout kata relation donc on a vendu sur faut na matoi papa na
mobali bon obano vandi kaka ozanaka mpona kovandisa ye ovandisi ye lelo yebisi papa e total avenir lobi na kuna ovandisi ye total moi ça azalaka motema monene motema monene na point wana te na kini awa azalaki kaka bongo amemi yango suna poto achange te donc eloko epa na ye echange eza te est-ce que mobali ya bongo mwasi motema monene ya mwasi ezalaka na mobali ya bongo toboyi te mibali batondaka te bien sûr nde to balobaka mais okozala na ngai motindika chakali moko aza libanda mais yo siko oza na batindika chakali ata 10 est-ce que wana oza mobali te yo omoni mobali mosusu aza na trop jeune aza apostate na nzoto mpe bazokufa nakosi yo te mpo alingi kopaku te bata depanama merci Claudia opesa depanama micro depanama naseki mpoza na kanda te naseki mpo na kanda te kaka ndenge olobi Bénédicte bon nga mpo na likambo ngo lamonanga depanama en tout cas tozala sérieux parce que omoni mwana mwasi oyo abesi lisolo oyo ntango aobeta yango azolela c'est pas facile omonaka fille moko boye se comportera bien oke otombe siko amoureuse na mutu moko boye alingi abebisa donc nyonso yo diku kaka boye mais ozokoka mpe kaka kotika ye te donc voilà bon nga na eloko na kobakisa eza boye omoni ntango tozoba bolingo to libala eza oyo tomonaka na kati ya ndako mwasi na mobali baza na kati ya ndako nde tobengi yango libala oyo biso nyonso tosalaka libanda ezalaka bolingo te franchement. Ah bon? Oui, eza bolingo te mpo soki nalingi mwasi na nga na osali mabe wana te vraiment soki mwasi alingi mobali ne aosala yeba makambo wana te eza kaka mobali te eza mpe na basi ya na basi mosusu alala mibali 5 7 ena mobali mosusu alala basi 4 5 8 ti oyebisa ngai ase wana eza bolingo te oyo wana eza kibwa makangu oyo tolobaka na lingala kiboma donc yaka tozalazala kaka po ndenge ezalaka mais depanama est ce que oyebi ke avant mobali abala mwasi babandaka libanda sikoyo obala mwasi nde nini mwasi mo oyebi te ka lelo ka bokuta bo Claudia osa kitoko ya bon te tokutolo lelo mba moto kende église tobalana yoka na expliquer omoni oyo ebandaka bongo epi esuki na libala eyebanaka na oyo ebandaka na oka bongo esuki pe bongo mais est ce que ozoyeba eloko tobeta lisolo lelo tozolobela sikoyo ke non mobali oyo aza mobulu okutani na fia batu aza sérieuse et puis obandi korendre vie difficile nga na koyebisa ndeko ya mwasi wana atika ye aza ya ye te merci beaucoup soki azalaki ya ye alingaka asali mambo aosala ye te abandi no na Kinshasa bafingaka ye babengaka ye mobali aotika te ye ateyaka mobali kaka so bafai na ye ayoki kaka nalingaka yo tika kosala bo tika mobali atiki mais soki apesi ye kaka mokongo ake asali yango kopakuta ku c'est trop dire mosusu ebima ozomona donc na nga na koyebisa ndeko mwasi aza mobali na yo te kolanda te mpo ake poto aza ya yo te tika na oye mpo malade ezali aokezwa maladi na ye kuna aye apesi yo okufi inosa mowei kaka mpo yo olandaki bolingo oke eza bolingo te merci nga nayebi pixer na nga moko Sylvie Kabeya ya Didier Kasongo nayebisi yo en tout cas ser wana nzambe abatela ye na Didier Kasongo bawumela na ngwende na bango baexemple tokoki kolanda nde yango wana merci ozo comprendre fo tozala baexemplaire aza mobali na yo te ndeko mwasi tika na oyo komona pasi te oyo ake poto oyo olingaka ye mingi jour mosusu kaka likolo ya bolingo mingi wana okufi otiki ye ya continue bavi na ye aza ya yo te vraiment merci de panama na c'est pe makasi na intervention na yo merci beaucoup étoile étoile Bénédicte alonga na fille wana na lunette nayoki mpena mpasi na lisolo ya mwa mwasi esenga mabe mama nga na toaka moko ya solo vanda na yo wi nga ne toaka moko nga akosaka te nga ne mpe toaka moko avanda na omoni nga ne na vandi tene na vanda na ye monene tene na vanda na ye monene pantalo ekokokota te na nzoto oyo
ekoka te mais liboso nazalaki mama mpo pantalon nazona kongweta pantalon na ngweti mpe nakango na singa na ngweti yango makasi mpe ekokanga mais lelo te lelo nakoma ya vanda ate mpe ka ye mobali yango mpe ate mpe ka ya suka mpe ya vite ape ka mobali ya suka ya vite mobali baza ebele nzambe alola akuta azota mosu na sheri ne mwabe na nzela oyo ya olongolo nyonso tu wana obosa nango nga benga ngo zeke moteya mabe balukaka nini bino bamibali bolukaka nini ofena mwasi no aza sérieuse mwasi no oyebi nzambe tomani lelo ekome kutana mwasi ayebi nzambe ezaka elenge ezaka kitoko domoka makambo to ezaka polele poniki mwasi no ayebi nzambe atiako na bapriere ezaka bien siko mwasi oyebi nzambe ozolinga ye te olingolinga mwasi ayebi satana eza sens te mpo na nga yaya mwasi nga mpe natikaki lelo nakoma monene yo mpe tika yo tika kaka mpo okoma monene étoile nazwa kimia beneti nga linga nakufa nazwa kimia mibala mobulu tanga loba yango mobali aza mabulu makasi ko nzoto basi nde moto ebomaka bango alingi mwasi aza lisoko monene donc mwasi lisoko aleka te ya kufi mwasi likolo aleka te ya kufi donc mwasi alatela mini jupe te ya kufi mais tandis que aza mwasi na ye mpe kaka mwasi oyo akufa wana mwasi ne mpe akolata mpe mini jupe mwasi na ye mpe akokomisa mpe lelo bakoma baka bakibe mange mpo baya nsima monene so abika mwasi na ngai ngai alingaka moto aza nsima monene bakilanga kibe mange aobaka mela vitamine amela mpo aya monene osalaka mpo mwasi jamais ke opo souffrir molimo ya fi ya bato onyokola kaka likolo lakango na mobali na mwasi alimbisi yo loyebaka yango na mwasi avandi so apesi yo conseil loyebikolaka yango na mwasi ekomi lokwa babe tout excès nuit mais étoile so mpo otali fi yango mwasi kasi mabe te ebenemabe balukaka nini oza mwasi na kitoko ya mbinga ta ya avantageuse okoluka nini oke koluka libanda yaya vanda na yo mpo na ngai ndeko na mwasi vanda sambilaka pa nzamba lola atiko te ya mbinga ya epi mpe toyebi bango bamibala yango bakosaka mwana maki so okangi na mwasi akosa mwana maki adefisa boudin adefisa spaghetti adefisa maki nde azala kutuko na defa mapepa pongo babetanga eloko mwana boudin babeta. Merci Étoile, femme de valeur de l'eau aux immobales Moroboé. Parce que moi, laisse-moi vous dire que normalement, on le roi, donc disons, Ayebi valeur Nayote. Parce que moi, soit Sambelaka, moi, soit Ayebi Nzambe, en tout cas, avant moi, je suis négligé parce que Nzamba est juste, ça vraiment très juste. Et les femmes de valeur comme la sœur Tabita, au côté nombal, moi, je reconnaître très valeur nayote. Au Sanine. Lisolo Oyo, Bénédicte, et Pessinga passe. Premièrement, nous te répondons à la question. Voilà. Mais le comme sujet à développer maintenant. Et Pessinga passe, de comment bas les places aux alliés, peut-être au lendemain d'émission Oyo, et tirer les sons de comment moi, si peu les sous-sous. Bolingo ezelo bakabola ngote surtout dans la Bible Sarah banda obotate a préféré que pesa mobile na Abraham moi msane tant Agar azwe Abraham ako même moi bisa sala tamwe que na le bloc patron nanga ndolia et simbeli soute Sarah a s'imposé kabiki bengana ababengaka Agar babengana na bébé Ismaël na maboko poani un bolingo surtout que lelo Anne aobota te ana embana na ndako pelina aobota mais mobali aopesa ka double portion aopesa na mobali premièrement moi c'est une valeur loko moi mobali to bandeko mibali pardon to ba opesa na valeur et loko ya valeur ezelo ko moi si nyonso ngaba ko moi biso basi nyonso ndezo to ngaba ko sa biso koko ça so dans les bons osama nonga na yeba te na ga mutu na nzambe te na pe lokite osa okina ko yiba nonga na yeba nanga te ekoma na portable na yo oloke yo moko finga ngate okomosala likelemba na basi na ba finga nga papa quelque soit na zekolo ya moi swana mi quelque soit na za etulango keke etulana yango mutu musuna ko kutata na mutu moko loko tanga te papa. Mon histoire, non, le quoi que toi là, moi-même, tel que je suis là, je suis d'une histoire pareille. Mais nous avons un jour, tu as une histoire na femme sage, tu as une histoire na. Et ça bénit à représenter moi c'est habite à la fille sage, na le cas na vie boye na obetango.
mais ndeko yaya so na bitoloba eza ba temps na ba minutes et là on peut soka conseil tika moi nzambe alobaka tato d'une manière ou autre le côté prière nzambe alakisi yo eza nzambe pa lakisa koma kamsuto milimiza nzambe kamsuto nzambe alakisa yo mononka bongo bolingo nde oza nse bolingo moka na sala ka pona bolingo nanga non eza yo te mibali baza ya ebele ya gu apeso pe sengo apeso pe lenga bosanisi yo ya tika mibali na wenza mibali batula poto ya paradis te asalo buzo bana na kine belé au supporter na kishasa kuto mono ya fara bo ya poto et ya tika no poto da paradis te loko te poto ze loko te ko so ok na de sengi ngambi so kauka po ba de fois ko sa boudin kuno ba bloka biso Afrique ya ki pondu na de fois ki lokuta tika no tika lo ti lobi tika mibala poto ngo batula balinga pe biso okuta pe ya bien ko za femme de valeur wa moi so ebi nzambe lolo ako orienter yo o pesa o mutu akolongola akopindola na musiso ezoleliso mobali wana e koma trop tard moyo tongo vanda elo mobo bando betanduka ntsana na vie na ye a perdu un tel bénédicement moi si a vie na ezaki ndeyo vraiment kolela te et ya na vie tout peut arriver hein c'est ko ya ba circonstances to komisa nzambe ya na lingio mingi kolela te. Merci beaucoup. Mobilité to kondane pe mingi mobilité to ka de Panama to yebi zela ya zela étoile pardon omolinga nde na abu na kuma déserteur abulingo nde na abu so na yebiso ke na mwasi te ondima te po nga niveau na lingelaka mwasi na yebisio na ebité donc nde na abu na kuma déserteur te non bana na bota mona na pesa te nga ba pesa nga kaka nga basi ba pesa nga kaka siko yo lingo contredire makambo ser tabit à lobby na lingi na contredire yango pourquoi ata moko te aoyebisa dépend na oza sûr oui na oza sûr naza sûr dépend na matalanga oza sûr naza sûr na mamu na oyebisa moni to contredire mingi mobali te toyebi te Bénédicte abi mwasi kitoko soko tali o kakole ne eloko te vraiment mais ce que eloko nini sali ke mobali alingele bambanda ebele bo te kasi to mituna na biso na bite to mituna na biso na biso mwasi kitoko bado bakoki ko kakole ne eloko te donc azana do ba qualité nyonso o mwasi azala parce que mobali azobima azotika ye pona nini on a ko pas kuta c'est que ye ayebi ko azosala ye mamba ko pa kuta bien te yango zotina comportement ya mobali eza bongo ndenge étoile alobaki donc ye ndenge za te kasi mwasi soka sengi na 12h apesi na 12h na 13h apesi na 13h te pona ngai na moni ke tant si mwasi asalaka trop kalebas oyebi soki mwasi ozosala trop kalebas c'est pas mobali na yo mobali anobima siko dépend na si je comprends bien dépend na makomi koluka siko akoma pour bato basalaka makambo bongo eza soki mobali dépend na s'il te plaît nakata moke dépend na moza baleki ya basi naza baleki ya basi belé dépend na malelo yoki Sandrine la coréenne pardon soki lelo siko pardon lobi nani Sandrine la coréenne Sandrine lelo oyoki mobali moko boye azosakana na Sandrine dépend na makolo ba mozolo ba wana na koyebisa Sandrine atika ye merci poza ndeko na yo nayebisi tanti na biso nini nayebisi ye mobali akokosaka na obongo te mobali akokonyokola obongo te soki omoni esimbi te tika ye makambo mosusu tokosupporte lelo nakomi na ndako na supporte oyo toza na balabala biso nyonso tozalaki makangu comme outi oloba toya bamakangu toya na balabala yaya nakosupporte yoka peut-être yoyebi nanga kalebasi na lingaka kalebasi mingi toza bamakangu na kati ya hotel toyebi na biso ka peut-être yo lingaka bongo toza na ndako te lebi ke olingaka mungu eleka te osala boye te olinga baservir peut-être nga nayebi nango te tovivre ki copinage eza nde mote na vie ya ndako papa pour kokotela moto parce que sujet ezalaki ke mwasi mobali aboye po azalaka boye wana tongai tokondane mwasi tokondane mobali na miso tozala clair biso biloko mibali mobali eza fautif mobali alingi koenvie so bete moni fille yana asololaka aya boye mère wana komitisa bamama ya alinga ta biso bafille te yaya moso alingi bafille yo komitisa bamama
et à développer. C'est que wana eza nango ndenge ya mobali wana. Wana eza nango ndenge ya mobali wana mais yango tozopesa ndeko na biso mwasi conseil kolanda kaka te po bolingo ezali po okoya kosala AVC po eleko na tala apesinga na kana eloko eleki bolingo eza te yaya bolingo eza misiki omoni mystère wana nzamba tango na kata mutema po ayebaki donc abombango tala bakushi kombe ate ma azwi sikoyo bolingo ate sikoyo bolingo yango ebelaka kaka na biloko moko ya mikie ya moto ebele to bazwi bakoni oyo bamakala banini mais elika moko ya mokie mbala moko motema ebeli donc eza bolingo eza eloko oyo tokosala nango bajete bolingo eza eloko oyo tokosala nango bajete soki omoni ke bolingo eza nango te yaya tika nango neti nga boye nafokisaka natire te natika nanga mayamba kolinga mpo nalingaka te mpo mwasa niokola ngai nafanda nanga kimia nalingaka lisusu te AVC dépend na ma Claudia na opesa yo micro nanga tuna dépend na ma question en tout cas pona bossa nango te lokola micro za pa no fona tuna directement mais quand on peut koyebisa biso en tant que jeune net yo lokola no balité parce que moto peut tobeta liso na no balité déjà aux anos jeunes na no balité ozo coucher na ba fille parce que na nzimi te ba fille on parce que so ezaka pamba boye olinga vana mwasi na moko na soka olanda ba fille na nzimi te ke atika ba fille wana sans accoucher na bango donc faut tolo ba vérité na nzimi te ka tika ba fille wana sans accoucher na bango dépend na manano balité ozo coucher déjà na centaines de filles mais quand on peut savoir ba conséquences parce que conséquences c'est ali avant mariage ozo coucher déjà ba fille ebelé mais quand on peut savoir conséquences nango plus tard erokobala erosukela ondenge nini bokoma kosomba bakisi kotia bitiatia komela bimela omoni conséquence nango lelo okomona nango te mais lobi ntango otia mwasi na ndako nde ekeyela ondongo omoni mingi mibali misusu oyoka oyo alembi eza mpo asalaki trop na bujeunesse en tout cas tango sikoyo akomi na ndako oyo ke aza na mwasi na ye komi asatisfaire mwasi na ye azokoka susu te omoni biso nde mibali toza bo excès ya kosala kopakuta mingi basiperme na biso elembaka ekomaka mai sikoyo soko ekomi mai bongo oyoka ekoze bakozi ke mwasi azozwa zemi te ekomi problème ya mwasi ok eza nango mwasi ya bato te eza ndeke yo nde mobali osalaki trop na bujeunesse maimona esali lembaro ya bongo tibana manakati malobaki ya bongo mwasi wana aza mutema munene yo sikoyo soki mai na yo ebebi mwasi wana sikoyo aza mutema munene ntango mwasi wana kobima triche libandi komi mwasi wana mwasi mabe mibali eloko mibali bozozanga koyeba yango wana ka bapapa bapapa ntango omoni na oza mai na nzoto na makila lokola mibali lelo bayebi banzete nyonso bamisusu bakomamela na bacomprime mpo anini abima na 5 filles le mosusu journal lelo asali ata de kutu moke te 5 filles femme ya kisi ntango ameli kisi wana boma mama so ameli boma mama ye pena mwasi ana sentir nga na komisi ye ozotenir compte ozomibebisa vi na yo lelo tolingaka nini jamais omoni lelo Bénédicte nakoso tokolinga mobali moko ya tonton boye aleki jeune garçon na osala pe omope oui papa nazwaka ta yolo na perpète mais okoplereja kiti okoplereja bokungwingila okosi mpona nini jeunesse lelo na jeunesse bapapa na biso ekokani te ya lelo babebisi mingi babebisi trop mibali balingi nzoto lokola akufa na ye dofasalo sikoyo osalanga nini mpo osisanga te otikanga kaka yo mondo oke komiboma mona moboma bamibali bakoma tala baboma mama oyo boma mama na ameli lelo lo bameli tonga soki tanga wisi lobi elokune okumune power epesa a fox boluka nini boluka kaka bozala na basi 10
Bon souffrant mi toi ba basi ba. Ngas ko so mobile ngo pesa no ngapasi neno tika yo. Na tiko na pete pona mo sina na nzambe poto mo to so ba na ba 50 ans. Ya tiki na bo pete c'est kolinga ki pete. Te Benedict na lingi yo. To vivre to zalaka. Lelo na kango na mwasi musuzu. Na tiki. Lobi ata na kangi te me na moni mwasi musuzu na telefone. Yo mama ndaku comment le ba. Yo mama ndaku. Alors yo nani yango? Yo na ngobenga biso su to ba makangu na ye. Abala yo. Voilà quand mobile na wana. Maman pardon limbisanga na lingaka o mingi. Te yo za mwasi nanga. Yo pena des bases. Po mobile ba comment ba des bases. Tu ba ombele kufa po za des bases. Des bases maman ba panga na bi filmo be mobile akumisa ke des bases. Na des bases mbana nga ba niata e pota banda tia. Pour na des bases. Pour na des bases on peut mobile na ni. Des bases ngo me mona lola. Des bases longo lo simba 4 trompe. Des bases. Des bases. Vraiment tout tika kobo tika nyoko la biso moi ça lingaka tala dépend na moi ça lingaka lelo tozo beta le solo ya mibali dépend na ma mama so mibali biso basi pe to loba mabe basi awa batala émission na biso o ba message to beta ka le solo nyonso to saka pour moi c'est pour mobali voilà kasi ngape na lubini ni awa na uti koloba ke ndeko na biso ya mobali wana atika konyokola ndeko na biso ya mwasi soki amoni ke aza pena bolingo na ye atika po mwasi alingaka ye bolingo basala ngo mpona mutu moko mwasi moko mobali moko mais ndenge azosangisa wana on ne sait jamais papa oza na bandeko ya basi soki basali bandeko na yo ya basi bongo yo kosepela omoni biso basi ya Benedict nakosa te mwasi biso basi tolinga makasi tolinga koleka mibali wana lokuta mabete omoni ngaso nazu mobali na ngai mobali aza yanga ayebi ke Claude aza na posa mafuta ayebi ke Claude ko planter Claude fasa mo fode te Claude mo bo na oluka nini yaya na osambela ku makasi nzamba sunga mwasi mobali na nga wana pesa ka eta enfant asunga nga siko no oluka nini sentiment nini akwa bonala la kana mibali tandis que toi ba fille pe to kenda église to ka masuma ba maloba nzambe biso za passer na biso mama Anbula te ya ka biso très bien abeta ka sete ku surtout makambo wana ko coucher so mibali ba yeba ka ko coucher na donc rapport sexuel les alliances moroboé mais to lingana ta 5-4 to ko changer na raté merci Claudia bino dépend na ma yo lobi moi mingi na katite na ngina bakisaka elo mwa mkie soki ezana eloko oyo esalaka blocage na vie ya mutu koleka sexe eza te vraiment eloko eleki kopakuta na blocage otala caméra oloba mambo ozoloba aza vraiment très important wana napesi mbote mingi na mama na biso mama apesaka nga conseil makasi surtout ye atelemelangaka likambo ya kopakuta oyo Maman na prince na France yalingaka na benka mama na prince mama Chantal na France ayebisaka nga bi yaya soki olingi nzambe apambola yo soki olingi ozala na babénédiction banzela na yo ezala ya kofungwama yo ozalaka mosika na makambo etali sexe et puis ya kosala ngo trop merci beaucoup na maman vraiment bazala ok na fille merci beaucoup na maman pour na conseil vraiment oyo po oyebi ba état d'âme na bango te vraiment ngai na koyebisa bino moni eza kaka na bar moko kaka na super lemba awa na kotanga kombo te otangi mpona nini na bar wana papa ya mokolo tala malete eloko nini azosala azwi mwana bato ya moke kaka asisaka ye plan na suka nango azwi apesi mwana wana mbongo ayaka kosala ngo mpa bagene ebele na lemba sikoyo oyebisanga ntango yo oyebi te papa wana azozwa nini epa na yo ntango yo nini jeune fille lelo bakomaka tro bapapa boyebi te bapapa bazozwa nini na kati ya vi na yo sotanga oya pa na nga jeune mbadi nga na boya na nga maka nga na linga lisusu tene na abu merci naza na moi cité de ngombola ba coucher bima bango na ba vagin pour nini ko welisa na vie ko linga batata oza 30 000 balles neti nga étoile boye 30 000 $ na ozwati non on peut s'en vertige non na si monter la vie na ngai
sukola mpona mpe makusu nazwa te moni vitesse ya g yango moni babimaka bakusu mosusu baobotaka te na bavi na bango finga mama ya bino ndoki papa ya bino ndo mpo moko mwa mwasi na kibolingo notambusaki jeunesse na mabe En tout cas, le tour de la mibali kaya na mibali pe te on peut s'asseoir à ta micro parce que nous entamons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. Maman, femme de valeur, voilà. Nalingami ko benga ba mama na mesana bongo. En tout cas, nous on l'a typé donc merci. Voilà. Pour tout un sujet ming tolbe surtout pour na mobali. Mobali wana on a vie na okaka ya. Ming to na choqué oté. Comment on a ba siko e choqué opété. Wa mobali. Ota vraiment caméra. O mesani na oka bizwa mobali. Excetant ozozwa ozanga choix. Okoma maman boy ozangi na mwasi oyo balo chana ndako. Vraiment. Tant ozanga choix âge et c'est un mobile azana mwasi. Et quoi arriver comme dans certains d'âge boye au sukola bilamba na yo moko ola mako pe na poto susu comportement basi na bino. Poza ba femme o bazana poto ba changer te na kati Europe bazaka azaka mwasi moko. Et à Micheline Zitisa. Na Amérique mwasi moko. Simone Keti Pangi. Pour basi on ba tikala ko changer jamais. Oyo sukola bilamba mobile lambela parce que yo tate ya mkolo. Olinko balate. Obalaka te bilamba na basukolela ka ote bana lokwa basembe bote la bino bana pona ba facture quoi yo linko balate na âge na wana olinko zwa mwasi ya ozu sérieuté ozwa otika mon frère ami yaya sala choix c'est le moment ya sala choix parmi basu na yakini kulongola po biso boto boyisi na makasi to kabol bizo benana makasi ko to na kin to vivre na ndeko na so to loka to kutane to sanga benedi to kutane to sepela po to se consoler na ndenga bonzambe yo tikala na basi no apoto linga na ba mama bino basala kala konta na château rouge kende luka bango sala na bango bolingo tika biso na kin to vivre na biso na kin na kin to vivre na biso te vivre na so kimia pena te vivre na so ta $1 et mat ta ndeni meto vivre voilà moi si nyo so linga mobala kabele moi 100 francs asala suki asala mafuta soki na point wana osala ta moi si na yo bongo parce que moi so za ndumba moi so za ndumba te posa caractère na abota mabongo ko ngabo na ko vivre mbe misa tuté o kosa bo kanganga o kanganga na facilité soki mutu mo bo asunga nenga loko na za na mwana nga moi lipa moi ne yaka moi nini ata kutuki ndumba ngo komi ya possession okosi jamais okosi na ok pasteur na sa pasteur nana mutu moko boye asunganga mena komi ngo mona misusu na okokate ya luka mwasi bala parmi we basi no bosa na bolo ngeke kuna poto ba finga na entre bango na poto ba kota na fia kinte poso bokuta fia kibiso boto senga numéro to ko s'en charger na bino non to sepela na ngwa tam kolomo te papa oza mobali sama mbele basala mo papa so kala bagania ba vie poani siko bana mama so ta bazaka mibulu mais au respecter moi si alinga bala moi se mibale atuni moi se liboso alinga sabo ni so tuna ba mama ba mama so papa so baza baza erré quelque soit ba comme la bango baza erré mais biso bozo pesa biso valeur te olingi Claudia olinginga olingi etole olingi Benedict yo mobali ka moko wana yebi biso so olingi biso osenga mutakala osenga mutakala poani poto atabino moko pardon tikela biso mwasi na biso ya Kishasa ndeko biso ya Kishasa avanda kimia sala choix et là on a biso papa sala choix c'est le moment so sali choix te o raté pe vino o bala te o tikala bongo siko tongo sala obeli na butu mwasa kotala yo azate tasio emati osali crise okufi tasio ekiti osali crise okufi ya c'est le moment de ya kosala choix vraiment sala choix et puis choix yango la sœur tabita choix kosala choix kaka boete moni to bana sens nini po muto kosala choix ya malamu muto azaka pe kimia sala choix ya kimia parce que ça pena mibalo babila bango kosala choix te on a fait to ba yango kelka mnanga loba po nini muto asala choix malamu mwe mobali bolingo za beto otala tozo ko observer moi so na pese moi 100 francs azuza ba tuzo pese $1000 faut que lo 1500 na minute voilà alors que moi so a se créer aka asoma plante ya bung ya ko bakisa moi 500 comme moi 800 alors qui peut manga musute mais yo lokola yo mobali olingo za fio azana tatouage awa olingo zo nga fio na melana nga fio na bimaka nga ozanga choix oui oza mama mo biki mama na za ba mbongo na akenda ka Chine yekutina za Paris awa ana mo pangu na sala flat na so na keki na ozana flat na ozalere non
moins chance eza ngo epesa ma mutu nyonso te eza ba garçon ba bima ba mama ba restaurant pe mama na mabe oui kasi te eza pe mabe na baninga ya mabe yo to besa to pesa négativité le comme na positivité nango to lokwa to kotela ndeko na biso ya mwasi tozo ba pona ye to le sauver âme na ye. Pour le moment, on comme ça, moi, ça, oh, il y a zaté. À perdre, peut-être qu'on a beauté à perdre. Voilà. Quelque chose, le big azar, moi, c'est qui toko à perdre la beauté, né. Azas ou azaté. Pour encore, il y a bolingo boma, Bénédicte Sabiso. Bolingo bomaka, l'amour tue. Eza abatu mususu bolingo nga kutu comme ngane naza nga bolingo ezang sanga na perda sens na nga ya kibo mwasi na kota ba retraite na ba jeune pour na zonga et comment souci là takanga comment ba pomo boy ya moni mutu moka azwa mobali wana minimiser mobali nyonso se présenter devant la fille aluka ba critère te ongalinga mobali aza non nzambe tindela nga yanga mobali mso ko za mukuse ana bonne manière mobali na ko nous premièrement zangi na bonne manière excusez-moi parce que na finga na ngote na lobby pour se permettre basi dans ba finga mwasi oyo za kana e quelque chose bala été l'état congolais na biso awa 6 mois awa rencontre on ko alibala 6 mois alors le quoi bino na quelque part moi respect qui pour moi si wana osaba de kwa basi mama poto ya za mama za mwasi comment ko se permettre mwasi na finga mwasi mutoko ngande na za Bénédicte quelque soit bolingo le kingande ni so na mobali ata téléphone ezotoka na yambate vraiment na yambate na c'est une bonne chose ceux qui na discipline wana de sala mutaza na kimia na bolingo et en plus na bolingo so bandika kaka moi ndeko moi si bomie boy poani asoki mobali na ma nyonso c'est ka positivité voilà ata c'est non a bébé c'est bolingo te so ka moi bolingo bébé ate fi wana ninga suba mo benge ba bi yo penza o azo ba wanyama yo le kwando ozana na pesi mbongo na ngai olandaka nini yango alanda ka bolingo alanda elote ka bolingo eza ngo bolingo alanda ne lote so pone loko eza mibalo ba ya liboso ne ba leki wana 1000 fois mais alinga bango talinga ka bolingo eza kwa ni to tanga ya classe le korbole rena mobile wana za ki rena alingeka korbole ba pop misa fromage na zwa alokuta atika baninga atika biso lokuta makasi atika sala vina ona poto comme on dit poto za paradis bat na poto bakufa te bien sûr yozala tikela biso ndeko na biso ya Kinshasa biso kola na matembele ya Congo pour bito liaka ngo esala biso pe bien nduna na biso formons la biso to kalinga ngo sala biso ka bien to sala biso bien so ki oboy maquillage na opimeli ngai musupa otinda. Merci sœur Tabita ona opesa maman ba dédicace na yo parce que tozo kita déjà pour aussi ba dédicace na nga na moyaya chérie Micheline Zitisa moi ça boania yaya oyo oso eza bato ba perda te eza grande sœur na nga ma grande sœur chérie Micheline Zitisa na maman na Sylvain notre fils préféré maman na Nantan maman na Sephora maman na Irma na papa la mère na pesi bino ba mbote koto bozali sans oublier ma grande sœur privée ya na biso moko penza ya na biso so eza baso to lobe ba sujet basi moi so za musika mo bala permettre bala ye Simone Keti Pange za likambo caractère na éducation moi so asimba de ambongo ebele mo bala o saki ndumba na poto posa na ngonini alors ça ngolo taza ya yo ngara so to na nzeli chaque temps to solo là Tabita sambela nzamba osala. Oh Keti, bisous. Merci beaucoup la sœur Tabita. Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone pour la bateau pour le recontacter na moi conseil parce que tu as le bien makas. Bande konanga s'il vous plaît. Na numéro nanga so ozwango ko finga no ngate. Ata fingi et ça appelle le côté. Ko finga ngate pour ko finga makasi. Et en plus, comme on n'a pas trop tellement, téléphone n'a pas un problème. Bota on a bien, comme de qu'on a caméra mais non ozwango. Bino ba WhatsApp mais benga ka bo panza ba tumato ina boyi. Benga pour le bon. Pour les bons to benga to solo, to sunga po to ka batu. Mon numéro c'est plus 243 89 150 49 65. D'accord, répétez plus 243 49 65 49 65. Merci beaucoup. Et toi, rapidement, conseil na eu, puis moi, bah, dédicace na 2 ou 3 personnes. Oh, Lélie? Oh, pas osé ça. Et toi, la Lélie, hein? Vraiment? Na vie ta rezala na muté
docteur ezala na vite ko désespéré pété kene mobala na sali boya nga bakolinganga te mobali moto olinganga na nzela ato baby ato zaka ndenge ni ya soki nzamba bika oya yo ya o forcer te na ba pete nyoso ya vanda continuer ka ba prière no nzamba lola otiko to sunga yo pona na papa wana ya poto eza paradis te poto paradis te poto ndezana ndeka ya tebita lobi wana basa ba 30 api basoma mapangu te basa ba 50 api ba atana nite loka pamba ta bika pamba batinda te na Congo ya te bakanga po aéroport anjili te que aéroport anjili eza mututu en espoir que o mata okende yo mama yo vino ka mo mba mo linga ba mama mikolo ba mama ba lekela ba gu na ba veda na ba onje na ba kib manji nde yo poni bango olinga ayebi histoire ya mboka na biso Congo e bandeli kino suka na ndenge kasa mpo zoka pouvoir ki bokonza RDC ya yebi nde oyo papa ndeko nga mobali oponi yo landa pona nini balobi ki okomona mutakala ya mama mukolo alakila mama be nga moi c'est ça normal ko ngona ta moi tata mo boya mais ya grave te mais mobali n'est pas mobali eza mabe po mona mutakala ya mama o aza mama na kokobota yo eza mabe eza malamu te ya yoka seta onyokolo te yimono minyokola po lobi no mo mobali ndaka libala onyokwama yango bili mibali bo botaka te mibepi mbali to sa muninga mabe yo pe oyelando kaka tout c'est pas ici bas et futa malikolo te na c'était kaka ana mabele kandi onyokola moi si wana yo koma peke obali moi se potela ndako akonyokolo kandi ba onyokola mutemo limo ya muninga yo pe osibika ngo soki rate yo banda na yo soki rate banda yo ba koko na yo soki rate ba koko na yo poni ke yo na kibolengene olona ki mabe onyokola ki molimo ya muninga innocent batu o ayebaki na eloko te ezango kitoko te tant to zanto za poto lingana toza poto sungana toza poto salisana soki ke mwasi asalimo erreur moko ya mamikie mobalo zana pona ko sunga mwasi na yo soko mo ke mwasi na ngai koto osala nga mabe koto osa bet ozana papa pona ko aider mwasi no ke okene ko olingi ko ko lingana ndoki malade kindakabu lelo lingi to atamsuna na mobile na nga mobile na nga na pe ana mwasi na pe ana chérie na o kuna pe o mo pesi malade ekende malade ezokende oyo ko kufa liwa po kufa na age o kana kitale bat bana quartier batabilobela ndeni mutazana poto akufi to buka ndaku to buka boy to sala boy non alona ki mabe amitambuse vine mabe ya ngomoni sorana ezuye en tout cas ya na nga zo poto na film na nga yote ndoko na mobile na film na nga yote na lobi kaka teke naza mwasi passe au pesalanga tonga pa basalanga likambo wana na lelaka no kaka choc et puis na bossa na ngote na vie na ngati nazala na ozo para ndeko ponga pe bazwa pe par na pe baninga ba conseiller ka ngai batalisa nga nzela ke vie balobani la vie continue ba ke étoile botaka la vie continue ozo mususu nzambo vraiment merci étoile ba dédicace na ngaka mingi na pe c'est pas ya Far ya da Cruz na kati ya Suisse na pe so ba mbote belé ya wana ba bon guérison na yo na bike nzamba lolonga na bonde la butu moi tiko toko bika so makasi koleka na komba Yesu Masia ya Jani Fai ba mbote belé bosanité ba ibanga nyonso tuta kaka mutu comme nga déjà déchargé na makambo ponga pe de rivelanga déchargé chargé ya merci chargé le balanga ngo coach Julien bamboto ne belé na partir à Londres Serge Davina na Londres bamboto na bine belé merci mina ba conseil bo pesa ngape bo landa ke mission oyo bo continuer ka ko landa bo bano tuna ya nga tol bo kabona Benedict yeyo ya zambote ya zambote merci voilà merci beaucoup de Panama moi conseil mukie kaka tala étoile de lobby belé et puis moi ba dédicace nga conseil ezali susute o nyonso to lobby awa na sinde kuna biso mobali ayoki yango
soki ata na mawana ndeko kaka te bandeko tout ozolobela voilà. En tout cas nzambe asalaki mwasi na mobali non asalaki basi na mibali voilà. tala kaka zwi asali mobali alalisi mobali et puis aye kosala mwasi donc c'est biso toza kaka eloko moko vraiment. donc na okene mbangu na ye moko papa Edi Kilombo na peso bambote ebele na bosante boss Adamo Serge Gili Bindele na Suisse na bossanioté mon président José Delon décidé à blé les faciles à garer et grand homme d'Azé Petit Corps na bossanité grande scène en ngai oyo mama oyo ye atika ngate mama Chantal la couturière na bossanité la reine maman na prince Nzambe à France mwana moso ye bon Nzambe ezalaka kati na ye et puis alalaka na Nzambe alamukaka na Nzambe ye moko Sylvie Kabeya ya Didier Kasongo kumu ya pape oyo ya merveille malgré tozoyoka na lisusu te obwakisi bapeti na yo mais toyebi kaka ke ozalaka ya biso adis ya motomètre beta gauche beta droite ya yo yango wana kwa bamisusu kaka oyo wana bino tu toyebi ke bozalaka na biso Ansi Luzolo Igor 2 minutes venanga Janify succès non bino tout olinga bino mingi boza ya biso kwa doki bambote na bino tout doki tolingi bino mingi. Merci beaucoup. Là je profite na pesa numéroté plus bobetika code mboka ya Willy Musheni 89 93 210 66 89 93 210 66 soki tolobi mabe toza batu mnoko betaki libaku toza bandeko na bino parce que ça libiso pour ndeko mwasi tam soupe et que ça la pe bino bolimbisa biso toyaki kaka poto kabula emenga mama moko ayebisa nga alobaka na ngai ya lwaka beki so omoni moto azosilika mpo bapesi conseil yeba ana mposa ochanger te et puis asalaka yango aza conscient na mabe asalaka donc ça ne sert à rien ya opesa ye conseil mais nayebi bato oyo basalaka yango inconsciemment na conseil oyo epesami awa baosilika te baosepela mpo bachanger voilà. Maître Fisto Malula na Suisse wana ye soka yeki na baka dépend na malinga ofa na po pesa nga ba conseil vraiment en tout cas la bellissime balobi maman bonheur de gros bisous à toi Claudia toi aussi sana yo hein toi aussi sana yo. Merci Bénédicte pour la parole oh yo pesi muninga mwasi papa maman tolobi mabete to pesi comme conseil soki o amoni ke émission ebete libaku alimbisa biso tozoloba kaka mpona mibali nde basalaka biso makambo anko bolingo mwasi alingaka na ye papa so mutu mwasi alingi yo aza zoba te aza kizengi te akeleli te eza kaka alingi mobali na ye papa conseil na ngai yango wana juste oyo nakokoloba bato mpe batala émission oyo asepeli nango abeta maboka apesa merci na Bénédicte tokabwanaki te ezalaki contenu ya batemps mais tozongi na biso baémission na biso bobanda komona biso vraiment presque chaque semaine en tout cas na opesela biso vedi de lumbe Selemani bambote de la part ya certes habita babidi de lumbe Selemani na kati ya Belgique bambote ebele babi na compte ya tabita puis vie donc topesi yo bambote ebele napesi mpe bambote nange ebele babi déjà Micheline Ziti sa grande sœur propre babi malgré tout yaya nanga oyo alatisaka biso ata mwa bodi moko eyaka Micheline Zitisa babi napesi su bambote nanga ebele lisusu Simone Keti grande sœur chérie babi ba grande sœur chérie bambote no ebele babizo ebele bato nyonso to balinga émission o mutu nyonso to alinga Claudia nga mpe nalinga bino mingi nalela bino fort. Bye. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là, je ne peux pas terminer sans dire merci à mon Dieu. On se fait ce souffle de vie, tout coûte à chaque fois. Pour nous solo. Et puis, merci beaucoup à mon président Vincent Toulouse, étoile de la presse. Là, je vois directement la bellissime Maman Bonheur, Choco Frappant, Balobi. De gros bisous à toi et pourquoi pas à ma nièce chérie précieuse. Et là, je vois derrière la caméra Parousia et Sayo, caméraman à série Balobi, il y a film Marakaka. A film Marakaka. Merci beaucoup, Nabino Solingarabiso.
En tout cas, conseil et pesami awa tolobi angote poto les mutu. En tout cas, ils ont fait partir kaka na marambo tozo mona. Et puis la sœur Tabita a été tellement claire en tout cas na CP d'intervention na e. Quand nga lobby bon ko finga to mesala nango. Kofinga to mesala nango en tout cas tokoloba kaka. Mais ce n'est pas dit que basine ba se comportera mal, mais tokolobela pe basi mais lelo to suki na mibali. En tout cas, il y a mobali ozui à Rolanda émission, oh, mais quand on peut changer, la sœur Tabita lobby bien, c'est le moment pour toi au Salachoa. Et puis au Salachoa, on a un désordre bongo. Le lovaina Claudia, le lovaina et toi, le bikuna sœur Tabita. Oh, ya babango mukoni. En tout cas, c'est le moment pour toi au Salachoa. Et puis, dans le Salachoa, n'engue Vincent Toulouse Lobaka, associé Penzambe, Nzamba qui s'est au moins signé au Vandana. Et to boyo ça avec na bouton mouton, mais mon hôpital à Zalate. En tout cas, merci beaucoup. Tokutani à la prochaine numéro. Ça, Kabola, caméra, merci, merci, bye.